bonjour. Mbote mingi na bino sito ba bolinga ka maman Elia Nitu. Na pesi no ba mbote ba ebre ma vie puis moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bande konanga. Est-ce que boa malamu? Wabino mama Elia Nitu ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya ma azobate la kimezi. Et vous de votre côté, c'est comment faites-moi savoir si vous allez bien parce que bino ni bosi bo moninga boye. Bo moni que votre deuxième maman va bien. Na ba toujours que la kola mukeza habitude de temps nzamba pesi pe ba bobo ko ba na kumisa nzambe ko ba na kopesa nzambe merci parce que l'or et l'argent lui appartient. Tous les qu'on kopesa été azaka la poste à gratitude na biso, azaka la poste à reconnaissance na biso te reconnaître que ça y est penza moyen te. Merci mingi na bino surtout bolinga maman Elia Nitu. Obo sipa maman Elia Nitu. Obo tela ka ba émission maman Elia Nitu. Obo za abonné na Elia Nitu TV. Na pesi bino vraiment merci beaucoup. Voilà pourquoi na benga kabino ma famille du cœur parce que vous êtes ma deuxième famille. Molunge leki makasi biso na Kongo na melana na ta mwa mai pona kitsa motema. Molunge za makasi biso na Kongo to ana moi bino na poto bwana malili biso awa moi za makasi molunge za makasi ngwa to aka na makasi na osani ni na komela kaka mai. Lelo to sana kati ya mission na biso préparer pour le mariage to ko sola vraiment makambo o etali penza. Na uta ko yebisa bino la fois passée famille récomposée bien ba conséquences ya ba divorce auto uta ko sabino la fois passée lelo na ko yebisa bino ndenge nini mwasi oya memaka zuwa na kati ya ndako ya libala mwasi oya yinaka bana ya mobali na ye ndenge nini azalaka likolo ya zuwa ekotisi mwana ya 16 ans na se ya mabele awa na kati ya mboka na biso Congo. Likolo ya jalousie mal placée ya biso basi zuwa na bana ya baninga mwana akoti na se ya mabele pona zuwa ya mwasi ya papa ekoti si mwana ya moninga na se ya mabele lisolo ko sala yo soko za vraiment na motema okoyoka paso okoyoka mawa pe okolela okomicha na place ya kolo mwana okolela likambo na ngina bisabino ezabwe na yebisa kabino du vrai du vécu du quotidien na kanisi mukola na bomona kinga nazalaki na mama Bipendo nande kwa mwasa ki pembeni na ngako mona mama Monique Twakula lisolo o esalami na kati ya libota na ye vidéo bomona ki na biso l'ambiance avec mama Bipendo tozaki binsato ngai mama Bipendo na mama Monique. Alors mama Monique muta pesinga lisolo oyo esalami na kati ya famille na ye awa na mboka ya Congo makambo esala maka partout na monde entier yango na yeko solo la lelo na ba mama bozo talanga na vato beta lisolo na ko yebisa bino ete soko lingola tabu biso ka na simplicité extravagance ya na makambo na ngai ete boyebi nga na mutu ya simplicité na ngana simplicité moi liba elamba na yo boye moni ndenge ezali obengi ngai na peso ka numéro anata po musala bo pesa nga mama Nitu sombela nga otindela nga mama Nitu na makambo ebele oyo boyebi na oyo boyebi te mwana kota suna makambo wana otindela bino maputa kokendo salisa la bino ya pasi naza makambo ebele nazo sala oyo boyebi na oyo boyebi te. Alors soko za na posa batongela oboye opesi lelo ozui lobi opesi na pokwa ozui na tongo opesi na tongo ozui na pokwa oyo Nathan mwana ya tatu na biseki bino tatu na lekiseki bino tatu ndenge nini asalanga bilamba oyo eza Nathan mwana ya tatu nde bomoni mwa liputa na biso boye na bomi nzoto to na bomi nzoto te na bomi nzoto omoni mwa liputa na biso ndenge bomoni angwawa na ta mutu asalelinga liputo tala ndenge na komi ngebu naloba soza mutakanda kotala ngate poste peno na ngate mundu osilika poza mutakanda soko oza mutakanda kotala ngai te poste pela na ona ngai te soko oza na posa olata mwa liputa na oba juin ngo mwa boy kitoko boyne na lati obengi nga na kopesa numéro Nathan kosa nini akotongela liputa na yo elongola tatu azali Nathan azali bakotongela wa bilamba no basani bakopesa yo
sans problème. Opesi na butu, aussi na tango. Opesi na tango, aussi na butu, kwa la providence. Ba lambi lelo, bole peka lelo. Bino mo bomoni ete mama il y a ni to ko fon la musala musuto bini yango la providence alimentaire ana mboka Congo. Ceux qui osana besoin ya kosunga libota na yo, osana posa ko laisser famille, osana posa o sombela bango biloko ba se déplacer na bango te, ba nyoka mateke au transport hein, de potina kimbongo to te. O bengi obi mama il y a ni tout. O commandé o ni sosana ngo posa. Na chambre fête na ngai nyonso ezali. Na magasin na ngai na vivre frais nyonso ezali, vivre sec nyonso ezali. Oza na posa sec na ya loso, oza na posa boîte na ya nido, oza na posa carton na ya mabumu, oza na posa carton na ya nyonso tout ezali. Obengi maman Elia ni to commander, maman Elia to sa nini a ko livrer. Livraison à domicile. Livraison à domicile nyonso ezali ba ko zobilo na bango à temps et en heure. Okoza na de site bino mo boyebiti. Bino mo boyebi ke nga makamu na ndenge na simba ka ndenge ezalaka. Bino mo ko boyebi ndenge ni mama ni to marchaka. Ndenge ni mama ni to azaka na ba client na ye. Boyebi ngai malamu. Service traiteur la providence bomi tungisa te toza na mois de mai kala mingi te makolezo ko mananzela pona osani ni na ko bana ba prestation ba oh nyonso bosi bo arrêter ba date na bino pona ba mariage bomi tungisa te. Boyeba ete nangolo ya nzambe mokola libala na yo mama ni tokozala wana akosalela yo libala na yo ka ndenge boyebi. Voilà. Nanga kinaloba boye bandeko na ngai ya basi oyo boza kotala ngai. Boyoki na explication na pesi bino ete lisolo oyo wuti na famille ya ndeko na ngai mama Monique oyo expliquer nga likambo oyo kati ya libota na bango. Ndeko zotala ngai. Papa na mama bozotala nga. Bo fungola matoi malamu boyoka makambo naza koyebisa bino eza boye. Eza na ndeko mwasi mwana na ye ya bolenge azalaki nanu jeune fille. Azaki jeune fille azana université. Azwi mokumba oyo tobengi zemi. Balobi yo mutu oza na université vraiment. Na ba mokumba boye. Po il faut silisa université obanda musala yo zususi zemi. Okobanda musala mbula nini longola zemi oyo ya tali likola tali na sabi tango nazaki na humanité na munaka bandeko mosusu baninga nanga balongola bazemi lelo bakoma kolela bana na maya misu mingi balongola bazemi batikali kobota te na longola zemi ka pona musala asololi na mobali tala baza kosenga ngala longola zemi na baninga yo lobini mobala bi lisumu wana na lingi yango te soko kosala ngona ko partager lisumu wana na yo te na boyi ata naza eloko te naza na eloko te na préféré na ya na famille na bino na ya ko mi présenter kuna na yebisa bango ke lelo ata naza na eloko te natangi ba classe lobi na kokoma moto mwana nanga avanda na libumu mwana nanga yi akola ndeko mobali oyo azwaki baparent na ye bake na famille ya mwana ya mwasi ba se présenter kande na yebisi ke to kobokola zemi tizemi mwana kosani na kobotama bandeko na ngai famille bokoli zemi ekoli mwana botami mwana mobali tala mwana kitoko mwana mobali mwana botami mwana mobali loko aseki ba classe na ye azwi musala batindie mutation na Bakongo. Akomi na Bakongo. Tango akomi na Bakongo, aye kolinga mwana mwasi moko kuna na Bakongo. Oyo ezaki na bolingo abo mwana, apeseki mwana mwasi ozemi, ezaki likambo libala te, ba alakaki ete ko oto bala na to libala, ezalaki kaka accident moko eyaki azwi zemi. Ba yebise quand même que non, kolongola zemi te soko kolongola lisumu ko partager on ngai te. Po ngai na boyi makambo na lisumu ya bolongolize minaningi na ngai te. Mwana mwasi ayokelaki ye, pe famille bayokaki. Akomi kuna mwana mobali akomi na Bakongo. Akutani na mwasi tango abandi musala. Abandi musala ana Kinshasa, bapese invitation ki Bakongo, bapese poste ya kitoko. Akomi na Bakongo, muto abotelaki mwana bosani na yeye balakana ki na bango pe libala te. Azwi mwasi mususu. Na koza azwi mwasi wana abali mwasi wana.
Tanga bali mwasi babandi ko bota pe na mwasi oyo abalaki babandi pe ko bota bazo vanda na bakongo kovanda na bakongo mwana koto azokola aza pe ko assumer responsabilité aza pe ko tinda mbongo pona mwana na yasa nini aboko malamu mwana alia malamu mwana azala bien. Tango azongi Congo azongi na Kinshasa pardon aye ko sola na famille alobi ngala lingi bala na ngaso bakola esika moko pour moi so nazwi asa boti déjà bana mibale mwana nanga na botaki ya liboso ya bolenge azana mama na yebo na lingi boyete na lingi mwana aya na ndaku nanga avanda na bandeko ne bakola na bandeko ne ba mesana na bandeko na ye na kosala ndenge mobali asalaka boyebi biso ba congolais tolobaka il faut ko bala mwana aye kofuta ba mande ndenge nini apesi mbongo ndenge nini babokolile mwana tout ça malgré pe asaka ni atinda monga kobokola mwana pour a récupérer mwana na ye a récupérer mwana ye na ndako tango mwana azaki na mosika mwasi oyo tango mobali azotinda mbongo abanda kozala normal soki pe bazosola pe na mwana azosola mama oui mon fils baza kosolola mais depuis kaka mobali oyo azwaki mwana aye na mwana na ndako bafuti kuna bamongo aye na mwana na ndako babandi kovanda na mwana na ndako boyebi ke bana mibali baloko bana basi te bana basi ba songi soki ka likambo leki muke na ndako abanda kobenga mama abanda kobisa mama talabwe me bana mibali nzamba sala bango na kingodi po babomba makambo babimisa penza makambo libanda te mwana mobali bande penza kopesa ba rapport epa ya mama na ete ndenge makambo zoleka na ndako banda koyebisa mama te azobomba pona ye moko makambo ngo bande kozala ndenge nini mwana mwasi oyo babalaki na kati ya ndako ya libala oyo azaki mwasi ya papa abandaki kolinga mwana oyo ya mobali te bapesaki nga komona ye kimi ngai olala kombo amone kimi bo topese kombo ata Eric mama mobokoli oyo mwasi ya papa aza kolinga Eric ata mokete soki mobali nazali aza gentil na mwana et tu n'as pas encore mangé il faut manger avec tes sœurs hein pour ya bota ki mibali wana ki mwana mwasi il faut manger avec tes sœurs tu n'as pas encore mangé il faut manger nzoka mwana azozala triste komona ndenge nini azo vivre soki papa azali aza bien ambiance malamu na mama na ye nde ababenga bango ba malâtre to belle-mère to pi maman mobokoli belle-mère na ye mais soki papa azate ndenge mama za ko se comporter vis-à-vis na ye ko gangela ye ko tinda ye ko sala ba azo traiter ye différemment na bana mususu ya za na bango mwana ye bande ko sala passe abande ko se confier pas ya voisine azo sa voisine alobi soki nazana papa na ndako toza ensemble na mama na bandeko nanga to vivaka bien mais soki papa azate mama oyo na bandeko nanga donc alakisaka penza kaza mama botinga ete aza trop hypocrite soki papa aza so lakisanga bolingo alakisanga kalinga aza bien nanga mais soki papa azate alakisanga bolingo te azaka vraiment trop différente elle est vraiment différente envers moi mais je ne peux pas aller dire ça à ma mère parce que les copains sa maman nanga ba souci te bandeko ndeko aza kobokola mwana na kobokola mwana kopesa sikoyo mobali ba rapport soka mobali awuti musala Eric asala kiboye mona papa gangele Eric j'aime pas comme ça sinon tu vas abîmer tes sœurs toi tu es le nez de la famille pourquoi tu te comportes ainsi mobali akogangela Eric voisine aza koyoka ndenge mobali aza kogangela mwana oyo Eric soki tongo etani akoyebisa mama na Eric oba abokola Eric mama pona nini mobali na agangela ka mwana ya mobali ba o musutu yoka place atombola mongo mwana yo azabizaleli mabe ngato na zikina mobali nanga na bana na biso tozaki bien banda mwana ya mwana za ba comportement mabe mwana so na bisabi mama loambo ayemba soki okuti bana ya mbanda bokola malembe bazuwa ya mbanda na yoti ya pembeni bokola bano yo mama nabi ayembeli nzembo wana abi mama okuti mwana ya moninga bokola ye malembe bokola ye malamu toyebaka venir te toyebaka lobi te ngai ndenge ozomona nga awa lelo ozomona ndako nazovanda bato bafutaka ndako oyo bazali bano oyo nga na bokoli bana ya mobali na ngai bano oyo na bimisa libumu na nga bakipaka nga kutu ata moke te
Bana yo nga na bokoli bango to bazola nganda ko na vana na ndako ndongo zo mona nga boye pona nini pona fanda ki na bango malamu na banda ko traiter bango so ndenge moko oya nga ko to koma ko sa zo ba lobi te yo lingi bana ya papa mingi ko leka biso lobi te bino so tu boza bana na lingi bino ndenge moko bino nde po boza na zuwa yango boza ko tala bana ya papa na bino na lisu ya mabe me bino ne so tu boza bana ata ba uti na libumu na ngai te me bazaka ka fruit ya ba train na ngai. Elle bande ko sa différence c'était ya bano nga na kuteki na libala mibale na bano nga na boteki différence za kité ba oya nga ne bazeki kutuna bazua makasi pona bande ko bokola bande ko na ba malamu oya za mwana liboso mobali na yo bokola ye malamu mama poto yebaka lobité avenir na biso to yeba ngote mama na ngai mama wana voisine aza ko pesa ye conseil et tant que mama aluki pe mama ya mwana ya mobali te po yebisa ke tala awa mwana yo asufraka abombi kaka. Mwana, soka papa uti musala, mama ba rapport. Moi si a papa comme kaka ba rapport. Ba soka pesi rapport, papa pe koto agangeli mwana. Soka pesi rapport, agangeli. Soka pesi rapport. Mwana za kokola na biloko wana na kati ya motema, mais mama na ya zali. Mama boti azana bomoi. Mais lokola kola kina mama, papa ye kozwa, nazwa rele na bokola mwana nga ya bo mwana. Na lingaza la ne mona bana nga ale yaourt ne bana nga baliaka yaourt ale glace ne bana nga baliaka glace mama sa boko li charge nga mona s'occuper et puis mwana nga ya mobali mwana nga ya liboso mwana ya bolenge na ngai na bokola moi si kota zo la sa mobali ka za gentil ce ka za na ndaku na mwana aola sa gentillesse nyonso nzoka kanda bandeki azaki gentil mwana te nzoka moteme swa moteme sala keto ndenge mwana ya kovanda na ndako amoni susu za mwana mobali bino pe boyebi ba papa na bana na bango mibali mwana ya mobali ya boti baso za mobali azomona oya za mobali boye papa azomi pesa na mwana wa mobali bana nanga baso na place te ka mwana wa mobali abandi ko diaboliser mwana tango no so papa uta musala kaka Eric asaki boye Eric asaki boye boyebi ke tangu to bimaka na tongo mutu soko abimi na tongo ake musala oyebaka te akikutana na musala eza na kana muso utaka musala eti na ndako mobali muso kosa na kana na musala aye na kana na ti na ndako ayeko sisa ngwe pa ya mwasi pa ko bima azuba problème na musala ayeko sisa ba problème pa ya bana ye ngwana dialogue za kamalamu na kati ndako libala soki moninga uti musala ko bandana no ba rapporter oh lele ko bandana no te moi c'est le karakimi na kati ndako libala ba rapport moninga koti auti musala bini ba rapport on pesa kitu côté ka ba rapport a mabe ba rapport ngo pe eza pona bana na yote ka pona mwana moninga ka pona mwana moninga ko pesa ka mwana moninga ba rapport mukoloyo ezaki mukolo o satana a visiter ki bango na kati libota na bango papa auti musala ndenga kenda musala papa zongi na musala ndenge mosa mesana ko pesa la Eric ba rapport kaka ya mabe a pesi rapport ndenga mesana tala kutu awa Eric na simano awa tala Eric boy papa zaki deja na bakanda mususu oya wuti na ngona musala Eric azana 15 ans liga kota na 16e bakundi Eric tango ko 16 ans papa simi Eric na kingo na rapport au moins na ya pesier pour na Eric papa azu Eric na kingo a bêté Eric contre fenêtre bino bo webi ba fenêtre ki sasa fenêtre mo zakina libende moko e bimaki bo libende bimaki tango papa azu Eric a bêté Eric tout na fenêtre kingo akanga ki aw ndenge ba pitbull ba pitbull bozo ngande bo zolango ne bakanga mutu asangi asalini aswa mutu papa azu mwana yemona kingo a bêté mwana mutu na fenêtre libende zaki na fenêtre côté Eric my god libende côté Eric awa tango bêté Eric boy azuye pour bêta deuxième fois à mon Eric abimi si miso mwana ebimi miso mwana ebimi somo sali papa atiki mwana kwei
mwasi patali maman oyo azaka toujours attentionné po yebi ke tant papa uta musala mwasi papa pesa la ka mona ba rapport à mabe mama koti na ndako nini bima bina nini bosali Eric nini mama nini boye soda moko azaka musika te na bango mama na zo réflexe aki abengi soda wana ayebisi yaka papa ya kotala makambo ezali ya soda ya tali mwana bazwa mwana boye bazwi mwana tango bazwi mwana makila mama wana lobi na munoko ne mama na papa mwasi na mobali tikaka bobomi Eric ekoti na mato ya soda lobi ngala za mutu ya soki kankokolo tokene na mwana oyo na kan tala makila na kati ya ndako tala makila bazwi mwana ki na 15 ans akota na 16e année na ye bakena mwana na kan batala mwana balobi hémorragie sali tellement a saigné tellement mwana sali nini mwana kufi mama oya voisine mutapesi témoignage epa ya soda alobi mwasi oyo musala na ye kopesela mwana oyo ba rapport nyonso so papa uti musala kopesela mwana oyo ba rapport tango nyonso okoyoka kaka na ndako soka koswana kaka na kombo Eric kaka Eric nasi navandisa mwana mwasi oyo napesi ye conseil abi mama bokola mwana ya moninga malamu Eric ayebisaka na mama na alobi mama na nga alobaki na nga boye lokola ozokende ovanda epai ya papa na yo mwasi ya papa na yo aza mama na yo zwa ye ndenge ozwaka ngai respecte ye ndenge orespectaka ngai vanda na ye malamu yango Eric abandaki kolinga kopesa mama na ye ba rapport te oyo mwasi ya papa aza kosala ye ma préféraki apesaka na mama moko bazaka ne na lupango. Oh my God, biso basi yango mokili ekufa likolo ya mwasi tozalaka mitema mabe biso basi. Bandeko na ngai soda afundaka te soda ke kofunda mwasi oyo na mobali. Eric akufi. Eric akufi. Papa akomi baba. Somo wana ya komona ndenge betaki mwana mutu ayebaki te ke libende ezalaki. Libende koti mwana taka atanga koti mwana libende koti abimisi mwana makila shwa. Ipuna kingo papa komaki baba. Bazwe bembe bachena morgue. Baki kobenga mama mwana. Soko yoki kolela ya mama mwana. Mama mwana bi Eric mwana bolenge na ngai. Oyo bayebisaki nga na longola na bi te. Ata na pasi, ata na kozwa musala lelo te na bota mwana na bokola. Mais soki na yebaki kotika nga na 16 ans. Nde na longola kiyo. Soki na yebaka ke na 16 ans ngo kotika ngai na linga kina longola yo. Na linga kina vanda na yo te papa. Papa osali nga boye pona nini? Mwana ya bolenge na ngai. Oyo baneso bayebisaki nga longola na boyi. Na bina buzwa na mama papa na ngai témoignage na komi koyoka na monoko ya voisin oyo ke pa ya mama na ote pona nini akikoyebisa ngai te ke mama tala makambo basalaka nga oyo kite pona nini mwana. Eric osilisi ngai kimia osilisi nga lolenda kobota na bomwana. Eric na kosuka wapi? Eric na miboma tokene na yo na miboma na sala mama na ebisi bino pasi okaka pasi. Mwana ya bolenge, mwana ya jeunesse, bandeko. Papa na Eric somo abomi mwana na maboko na ye moko. Pona songi ya mwasi na ye. Ya ba rapport négatif, tout le temps des rapports négatifs na kombo ya mwana. Boye bipe mibali nenge bazalaka soko a love mwasi. Eza na basi mosusu soko na libala asangisaka bana. Azui bana na ye
na bana mobali asangisi bakomi eloko moko mais eza na basi mosusu akotisa libala alingi kaka oyo bakongo balobaka kia ngana kia ngana alingi kaka ba oyo ayeme ya mobali alingi te ndenge mwasi oyo abomisi Eric azoyina Eric amwana mobali ya boti bana basi azoyina Eric bandeko papa komi baba malobe katani aloba lisusu te bazwi mwana batie na morgue bami papa ba psychologue malobe ye kozonga papa alobi nabomi mwana nga na maboko na ngai il faut na expliquer ndenge nini nakomi na niveau oyo na baki te na boma mwana na nga na beta mwana ndenge moboti nyonso abetaka mwana malheureusement oyo nga na bomi soki lelo mwana na ngai akufi parce que ba rapport na bande kozwa tous les jours pour moi si a témoignaki moi si voisin na bango a témoignaki tant abengaki soda alobi ba rapport chaque fois na uti mosala moi si na ba lopsanga ba rapport mukolo wana na utaki déjà mal à la tête na mosala tango ya pesinga sur rapport ya mwana kanda wana nde mataki nga na zui mwana na beti na fenêtre je reconnais na betaki mwana na fenêtre ponde mwana kufi à quoi ça sert ngana tikala na bomoyi na beti mwana na fenêtre libende koti mwana bo à défendre moi si alobi mais elle n'est pour rien ya pesinga ka rapport ma simba qui est recté a simba qui était loko mon côté tango ngana gangi nde tango yepe moi si aiki ko mwana ndenge Eric déjà azaki na mabele meye asimba qui est recté ngande na zwa ki Eric na betie na yebaki pete ke libende eza na sima ya fenêtre nande libende koti mwana nande tokomi na niveau oyo ndenge na yabo naza mokangami posa na kufa na otika na mama wana kaka pesi témoignage babengi mama témoigner mama le bibo benga mwana mosa na combien de fois na pesi conseil bokola mwana moninga malamu tika boy Eric azomela nyonso mwasi ya papa zo sala ye Eric abande ko betela mama na yete parce que ayebisi alobi mama na nga lobaki ke mwasi ya papa na yo azape mama na yo il faut respecter ningo respecter kanga il faut zo ningo zo kanga alors na ko ke pesa mama na ngai ba rapporter papa oyo ba pesi 20 ans de prison awa na Congo 20 ans de prison ndetolo baboy azana kati ya boloko mwasi pe bakangaki ye na po baye kotika mwasi po azana bana musa ko bokola po pe mobali alobike mwasi asimbaki te ezaka aye moko lokola Eric soki na bomo ngaki a expliquer soki pe bakasangela kena mwasi na ye mais lokwa Eric aza ya bomo ete bayoki kaka oyo papa alobi mais bazu témoignage makasi oyo voisine na bango alobaki ke botuna mwasi na pesa na conseil ete pour na makambo mwana oyo donc témoin mama onda ki témoin ya onde penza seki tata obasane bache na boloko mwana mukolo bazoke ndo kunda Eric mukolo Eric akokisaki 16 ans okokotala mama na Eric boye na misu te soko za mama okokate okokoka kotala mama na Eric na elongi te okokate mosa tudina kota na libulu Eric na kende na yo bakunda biso Eric na sala ndenge nini mwana ya bolenge na ngai na ko ota sumu kolonini akola koma na ajoyo vie silinga bandeko vie sili alors na ngina pesa tolina bandeko soko yebi koza motema mokuse kolinga mobalo ya bota te soko yebi koza muto abolingo te kolinga mobalo ya bota te soko yebi ko kobokola mwana ya moninga te kolinga mobalo ya bota te ndeko linga mobalo aza chaste opa linga mwasi te linga mobalo oyo aza na mwana te mobalo ya bota te kolinga pe mobalo aza divorcé te linga mobalo aza célibataire bobanda vina bino mibale bobanda kobota bana na bino épargner yo pona motema na yo ya mabe ebima na poasa te soko motema no linga bana ya batu te kolinga mobalo aza na bana te ba mama mingi baza na erreur oyo
okuti mobali aza na bana kopesela bana moninga ka ba rapport bana no basalinga boye bana no basali boye bana no boye mibali pende baza so basi bakomi bolimbisa basi bakomi bakiwelewele basi bakomi basi asakota penza na nzota mwasi bamelani makila ta babando pesa ba rapport a bana mona mobali andimaka o mwasi azoloba andima o mwasi azoloba ti mokolo mosusu Saint Esprit ekosunga nde musu akofunga mobali poni pesa ka ba rapport a mabena kombo ya bana na ngai moko bomotema ezongaka mais mingi ne bandeli ezaka difficile ba mama totika mitema mabeko totika mitema mabe ba mama totika mitema na biso ya mabe za malamu te ba mama totika mitema ya mabe ce n'est pas bien papa oyo tie na boloko ana kongo basanga na soutien sosali likambo soki osali likambo oza na tort bakokanga yo alors bandeko soko yebi koza motema munene te kolinga mobali abota te linga mobali na aboti na ete bobanda vie na bino mibale kopesela ka bana baninga ba rapport tout le temps ba rapport na mte bomi Eric soka bande kopesa papa o ba rapport te Eric asa bon moi mama mwana zangi mwana ya tikali na bana ne abasi mibale atikali na bana ne mibale batikali ata mobali ninga za na boloko mobali ne musu ba continue kobota bana même oyo abote ki mwana ya bolenge mwana na yaki perd ta vie pona biso basi na mitema na biso ya mabe totika soki mobali ya kolinga yo ana bana ka motema mabe na linga bana batu te na kolinga yo te point barre pona lelo to soki wana que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambe kalusa kuna nzambe anubesha bana betu boss. Tobongo na mitema bandeko. Tozongisa Yesu na mitema. Capabilité ya vie mobimba. Lisumo ya vie mobimba. Tina kati ya cercueil okufi na capabilité na wana kati ya motema na salaka boyi. Soki mwana akenda na sama bele eza pona ngai. Babela mwana wa mutu wa mufa wa teleja.